chaque jour nga basala po nga kuna fingi ata yete na lobi kaka 3 phrases ya pamba 3 phrases muta yuluki simbolisa yibi kokoti ndeni ba olandanga na matanga kili bombe muta so vimba bakanga donc obisonga pe lakini ba maîtrise te ayi ko pesa yi na ba mususu ezali ni tango batie bambongo na bango ba kite na bango tango ba pesa yi na mbongo na bango ambongo ba kite na bango yaga da expliquer très bien mais tout le monde sorti médiatique ya Ibutu alobi keno batunde ba kite kitango ba okiga Gabriel mais kamba Ibutu wana mère papa Ibutu problème nini ngana oyeba te oza wapi otelemeli wapi obatami wapi papa Ibutu po Florent pe sera conseil que ndeko nanga moni boye tambola no boye zala no boye ba mo boye ko kipate sala boye au moins tinga la muka chaîne na tika ko travailler na ba chaîne na bato c'est grâce à Belleville de la tika ko travailler na ba chaîne na bato c'est grâce à maman Belleville tout en sorte côté na ye surtout ça na ye prince tika ko travailler na ba chaîne na bato ça ba émission na ba chaîne na bato tika prince sala chaîne to fande la chaîne na yo lobby et robot tambuma ezali ka azolo balanga bongo alingi ni nango vraiment nalingi na sanga ba chaîne na bato na balanga apparemment alors que aola tsanga nzela ya bien soki ofande le chaîne na yo otiango mayele lobby ololia pe mo mukie oyo bandeko baliaka pe na internet vraiment merci maman Bevision ko to solo la kiango to sekina ye labi mama na komi komona mais tosalaki bato surprise nde toyaki na matanga ata famille baya Gabi bango moko basepelaki ba grand frère ya Gabi vraiment babi famille Bota en tout cas toza fier na donc vraiment bravo pour la famille ya Gabi basepelaki ma famille Bota tosepeli vraiment na arrivé na bino koya na bino na matanga vraiment ça ndenge ezalaki tonton yemisa kotula miziki bamongo te simongo mpe mongo na bango lela nga mpe naosala restaurant kala te osala restaurant landaka mama vraiment merci na yo nzambe apambola yo tozala kaka tozala c'est bon merci tomona matanga ya Gabi malgré bato balobaki famille Bota ekende te bato bakitaki groupe base retire na groupe mais tout le monde ami komona revenir biso ni atuma donc po badim oui ndeti na mo benga YouTube studio mama revenir po azoliesa mabote ebele na bao bafingaka ye soki bafingi Belleville okolia te yango bazofinga Belleville botika bocontinue kaka kofinga Belleville vraiment bravo merci na la vraiment Bianca bato batala éducation baconsommer film éducation pas consommons vraiment donc éducation vraiment eza film mono kwa biso babiso tozalaki bafie tonosa sans tabou bafie tozalaki mal éduqué oyo tozalaki sans valeur lelo c'est grâce à Belleville te ko comprendre que moi ça muta kosa sans tabou te moi ça muta ko vana TV te abanda ko loba si atalisanga binanga ke moi sitango osala bonjour ko bala dans ce que la peine la patronne à Belleville so za pembe na ye so amona ki yo zaza boye aluka azongi somo muke ako dicto vraiment te maluka
Autozaki ba sans valeur. Lelo c'est grâce à Belleville. Tu peux comprendre que moi ça muta kosa santa buté. Moi ça muta ko va na TVT abanda ko loba. Si atali ça ngabina ke moi si tango sala bonjour ko bala. Solo na sepela pe na la patron na Belleville. Solo za pembe na ye. So amona kio zaza boye aluka azongi somo mukie. Si ako dicto vraiment te. Maluka pe sera conseil que ndeko nanga moni boye tamboka no boye zala no boye ba mo boye ko kipate sala boye au moins tinga la muka chaîne na tika ko travailler na ba chaîne na bato c'est grâce à Belleville de la tika ko travailler na ba chaîne na bato c'est grâce à maman Belleville tout temps soto kuta na ye soto za na ye prince tika ko travailler na ba chaîne na bato ça va émission na ba chaîne na bato tika ça la chaîne non to fande la chaîne na yo lobby et robot tambo c'est que azolo balanga bongo alingi ni nango vraiment dalingi na sa ba chaîne na bato na balanga apparemment alors que aola tsanga nzela ya bien ce que fande la chaîne na yo otiango mayele lobby on lo lia pe mo mukie oyo bandiko balia pe na internet vraiment merci maman Bevision ko to solo la kiango to sekira ela bi mama na komi ko mona revenir ya za mo ba biso ni tout madam ko ba dim critique pas ah oui ngeti na mo benga YouTube studio mama revenir po azoli sa mabote belé na ba o ba finga kaye ceux ba fingi Belleville Oliate on va finga Belleville botika bo continuer ko finga Belleville vraiment bravo merci na la patrona bato tout ba pembe na ye Alexa ba onte lelo ba Marina ezali ba Chabani officiel ezali ba chaîne belé tout souvent ba décor TV pe le maman Jérémy Chabani lelo ça le bureau oui ça le bureau c'est grâce à Belleville il pas le bien na nini abina landika ka maman vraiment bravo vraiment yango c'est pas la Belleville non mais ça la restaurant Kalatia ça restaurant ndaka maman vraiment merci na yo nzamba pambola yo to za zala kaka to zala c'est bon merci tout le monde est matanga ya Gabi malgré bato balobaki famille bote ekendete bato bakitaki groupe ba se retirer na groupe mais tout le monde on a mata tout le monde famille bota tout le monde famille bota toto babona mona ngamo prince lwa mlanza ki wana bia kozala ki wana tabinga la pazalaki Jemima Ibele azalaki Rémi Kovodo azalaki Teka zalaki Yamsi Yambe Birpa merci Modiba et Dadju tozalaki vraiment mamulu bapa azalaki wana tozalaki pena équipe pende yaki wana ya famille libota tozalaki pena kosoutenir ya Gabi omonaki ndeni vraiment premièrement d'abord namona que eza exemple moko boye bien par rapport nde baleson ndi ebimaki ke famille libota Belleville apesi mort d'ordre mutu bato tu baseloigner na groupe bato bakende te boye na boye mais tosalaki bato surprise nde toyaki na matanga ata famille baya Gabi bango moko basepelaki ba grand frère ya Gabi vraiment babi famille libota en tout cas toza fier na yango vraiment bravo pour la famille ya Gabi basepela yango famille libota tosepeli vraiment na arrivé na bino koya na bino na matanga vraiment ça ndenge ezalaki tonton yemsa kotula musique maman si mongo mpe mongo babi kolela na bango elelaka na mai bele mongo babi bango kolela na bango balela na mabina koleleza mabina malgré bagate na wana ndenge bele toki kobina non bamongo bango baza nde mona baluba bango balelaka na makino naso mone wana même Kovodor ando bina po Kovodor pa mungala Kovodor mungala za mbunta je crois mbunta ngala ngombe lisala na munyanga ngombe lisala mama munyanga ya luozi ngala pepe na ngombe lisala la pesi ba tante na ba la poto famille mubimba ya père bango tu tante Clémentine azanga mama bébé bino tu papa Guy azanga bino tu famille na famille azanga nanga za famille zanga ti biso na biso c'est famille mobimba pende anga po biso sur ça côté père
Tam su to tika la 5 ans. Tu tika la 5 ans. So bakopana ngate. Yango za na bankewa ko. Bakousin na nga ba cousine na ngai bango tu bana mikili. Musu batika la bango ya kotanga peka. So ba père Alek et père Akulutu na ba tante mikili. Mais so bakopana te bazwa teti moko boye na kati ya famille bakopana ngo te na betaka bango pena ba 12 heures sala te. Bazwa teti na kati ya famille. Uzana poto bete 12 ko kate. Bazwa pena teti na kati ya famille bakopana te. Vraiment merci na famille mobima vraiment. Loba papa matanga. Non papa matanga vraiment nazalaki flatté comme na biso nyonso tunde tozalaki na vraiment na titi na biso malgré tout moi bato makasi balingaki baya wana po basala ya famille libota en tout cas vraiment za matanga elekaki bien nasepelaki na mbiasu wana kobina wana nango nazwaki ntango bina te parce que biso bakongo vraiment donc tozalaka mwa bata soni mwa bata lizitu donc natiko place wana mwana ndo yana kikongo na ba Congo luzitu aya mwana telema ega na mungala na telema ega ngena meka me tanga bien nzambe na kofuka te eza makambo na biso biso za bata banzambize to wana meza ki ya biso en tout cas famille bote sala ki dia omoni ya prince eza na ba légende ya bato misusu ba olobaka le contraire pour la belle vie na tout la question pourquoi soki likambo batia arabe belle lobby boy belle pesi mondon c'est belle bena vu téléphone na ye abandi ko benga moko est-ce que belle ko benga artiste peut ça ngoya matanga ya gabité est-ce que ça normal pour benga bata famille boto ko na matanga so tu to kende bi wana est-ce que maman avec to kende ayibi ni pe otango ayibi te so mona wala ba vidéo bakende ki siko pourquoi ba ko latisa maman belle vie nyonso tout kaka na kombo na pourquoi nga pe yango na kamwaka mutu akobeta libaku na kimpesi belle vie mutu akoyiba nde na ntango belle vie siko na ye te parce que c'est kate yaya au moins d'autre part ça fait mal c'est pour que belle vie mzakati courant maye katana belle vie mule beta belle vie poto pete tonda na balabala belle vie moye bima makasi na Congo bato belle vie belle vie befa salami vraiment aboma nani ayibe eloko na bino nini azwa eloko na bino te bokabola mobali moko na belle vie te biloko ya belle vie mpe ekoma ya bino te ya bino mpe eya nango ya belle vie te mwindu ya ngolo na ye ekoma ya bino te awele mpe pembe na bino ekoma ya ye te ya bino bangolo na bino nini to ekoma nango ya ye te akozwelaka babino na bangolo na bino te akozwaka ngo te sikoyo donc nakompona te likambo mokie ebimaka boye bato balongwa na groupe ya whatsapp o belvi mutu apesi mododre bato nyonso to balongwa na groupe ya whatsapp est ce que belvi akolonga matop na kati ya groupe est ce que belvi aza na ntango komanipule mamilo belvi aza na ntango komanipule mama étoile to ya ziza to ya marina laba aza na ntango wana te baza bana mike te bamikolo papa certain na respect azaka nanu epo bapapa ale lelo babalola belvi akoma manipule papa ale donc makambo nyonso mabe kaka bango ezaka belvi mutu asalaka bongo moko motu bamoni ke non to se retire na biso peut-être na groupe mosusu baza bacompte à rendre na bango na ye gabi etali belvi non omoni eloko mpe na oya na question ngo mpona ototala ibutu auto oloba na émission awa ya gabi ye moko aye koexplike ndenge bato baexplikaki ye ndenge moto ayelaki message ya mabe ndenge asilikaki na ndenge baopesa vraie version que ezalaki bongo te pomemika bongo moto ya liboso abandaki koretire Gabriel na groupe aretire Gabriel na groupe alandi Gabriel na privé alobi ya gabi na retire yo po groupe to change yango kombo ezokoma groupe matanga ya grand frère Gabriel yango mozala na kati ya groupe eza te eza bato mosusu ntango wana Gabriel explication ayaki kopesa ye na bato mosusu ezalaki ni ntango batie bambongo na bango bakite na bango ntango bayapesi ayi na mbongo na bango ambongo bakite na bango ya Gabriel expliqué très bien mais tout le monde sorti médiatique ya ibutu alobi keno bato nde bakitaki ntango bayoki kaka Gabriel mais
Kamba Ibuto, mwana mère. Papa Ibuto, problème nini? Ngana oyeba te, oza wapi? Otelemeli wapi? Obatami wapi Papa Ibuto po? Flairant. C'est ça. Pour autant, la ye moko ya Gabi sorti de titre o ye moko asali à reconnaître que na Gabi na fautif na vérifier te mais na ye nango na TV après asali bon ça mbisi mama top to ba voice wana panzango siko ba le ba maita ma top miniature ma top songi ma top pasona ya Gabi azite donc eza autorisation ya Gabi ne mutatindi mama top ba voice top masusa ba voice top masusa alobi ke Mama top ngane abisaki yende apanta voice wana. Ototika block wana. Eza kitoko te tala. Omoni ba respect ba mama. Tout le monde a mère. Oze baté. Ipo tuna oyeba ta telemi wapi. Abata meli photo, abata mi na restaurant, abata mi na bureau. Pour jusqu'à présent na comprendre ibo te. Nazoka moko na soni ya mona pasi po otala ya Jampi na ebela ki obote yaya. Okomi lokola moi osandi ozongeli biloko position vraie position na mezo yebana te yaya ete yo zalaki ntango bazala base retire mpo bamoni groupe eza ya Gabi mais mpo ata lelo nga mpe so nazalaki na groupe wana so natie nanga mbongo na nga mais sikoyo bilo bongo ezozala bien te entre nous malgré famille Bota Ibutu mais nyo olobika wana position tout ça mais ntango oloba bongo seka obimisa ke ya Gabi bato wana baza baproblème na ya Gabi mpe azolakisa ke oui confirmation ewutaki mama akite voilà c'est ça ozomona yango papa Ibutu omona oza mokolo oza responsable yo ozolela déjà bazobengaka yo te babenga yo yo ozoloba déjà nde oza bongo oza tofandela ete na émission s'il plaît tolekaka ezali kaka elo moko boye po émission mpe et que bien te, son fait que bien te, c'est bon. Namatanga. On a gaz, on a succès. Gaga, film bandi. Balandio Namatanga. En tout cas, Babeta. Kamwa. Babeta. Babeta ngaka. Obi na vandi mana tali na ba capacité na ye. Yanani. Ya tendresse. Ah. Ba valeur na ye. Yoko tunotanga comme ba minoko na ye wana azalaka nango abanda kofinga belvi na mbanda mwa nini aneli nini ntina mwa nini afingaka bela chaque jour nga basala mpo nga kuna fingi ata ye te nalobi kaka 3 phrases ya pamba 3 phrases moto ayuluki si molise ayibi kokoti ndeni baolandanga na matanga kili bombe moto azovimba bakanga donc obisonga mpe ezalaki na bamaîtrise te engezani ke famille Bota basali désordre na matanga ya bayagali ok po ngekende bongo ke famille Bota bango bayemba moko basali désordre na matanga ya Gabi Dieu merci tozalaki wana en tout cas tokokona déjà gengo déjà merci d'abord merci na bagrand frère ya Gabi ok bagrand frère ya Gabi bavandaki wana pour arriver à biso bamonaki Nene Bota asepelaki merci Nene Nene Bota asepelaki merci Renate il faut ok na Renate ozomona po arriver à biso bakasi arriver à biso nde tofandi Nene Bota asikeli non Nene Bota ya kosilika par rapport à lui mais oza place à matanga arriver à famille Bota bato nyonso to oyo basatanaki ya famille Bota ya te bamoni bango bamoni tonton Yams bamoni tonton Moni bamoni presque biso nyonso nde tozalaki wana tovandi wana bagrand frère basepele surtout na mias nde mama atelemaki bazobina batonton Yams baoseka ku tonton Yams ye tala ye azobinaka na nini Yams na telefone na ye Yams alingana mbongo pena photo la culture na biso vraiment Yams mutaro beta ku musique ya telefone na ye tala ndenga ambiance tozalaki nango ba grand frère bango mo likolo balobi babia arrivé kaka ya Jézabel ola mabe ezali awa wana ba grand frère olobi mabe arrivé ya Jézabel c'est qu'il y a un problème ezawa nani Jézabel obi na vanda
nane pe tovanda ki tobina na biso nane mama lobi na ngabi atokena somela bino ba mai abenga biso ko tapa ata passe ba eloko te tokena ke sima bino elo otelema na te miboye tobanokende boye tobanokende etaka teka bina nga bianka otala na nsima te tendresse aolanda yo teka mzala biso teka teka bina nga leka na nsima na nga naleki na nsima teka alinga ya pembeni ya teka teka apusani apusi nga na nsima ne alinga ya boye teka apusi oteka yo nini teka boye ngosala bianka nini ngabi teka aza eloko osala te oyo fingi mobali na nga aza na trop kaleso yo bandeni nga bitango yo finga belvo matakuli kwa moto riske ano mona ngo te bela mama lewa yo na kanga yo mbwa kanga na bamwa na yo yebaki yango teke biso to ba pitbull ah bon oui yebaki teke ne za biso to ba pitbull to swaka na suye kala mukeno kabwe ya pre obinga mo ti kala mukeno fit tendresse mais na suye poso na swaki eta linga ya na lulu wana eki nango na matanga ta otango yo omoni ke ndenge suye otango yo matali kwa moto abela yo na bambwana yo kanga bambwana obela mama lewa eswa belvite belvi kutu moni ba insulte wana na yebisa bino ya bato bofina ya belvi na yebisa bino nazala na belvi moni ba insulte tu bosala wana ekotake te azolia fufu kutu ma olia ni bena fufu omela kutu po yamela bière te mela ni te omela kutu ba sprite na yeso ya matina na omela na ye ba insulte tu po boyaka nango epa mwana mwasi wana na bato tu bofingaka belvi na ye si bino asekaka na ye aza na le bobo te kaka azofungwama nzoto ezoya azofungwama mabunze komi lokwa ya ngai ngebu azofungwama otikala bino kofinga perte pamba anakalkile bino te focus oyo babina focus batia ndeni nga basino ya miotango te nasepena basino ate bino otaka basino kotakataka wana baninga wana nasenga otango te ozomona te belvi kuta aleki na président Fally Ipupa na kaka président Fally Ipupa otako répondre répondre bango omona mokolo moko te répondre bango mokolo moko te belvi makovanda kiti répondre bango bato bakoya ko répondre belvi eza bapouce mille oyo belvi abokola na kati ya lupango ne biso ye ozomona biso toza bapitbull ya belvi donc toza wana mpona koswa kaka ye traitaki biso abi biso tuna eza moto ya beloko te mobali na ye boye na boye afingi bagarçon famille liboto baza na yo mpe susu yaki guerre ya na yo kobe yo yako kotomprendre eza guerre ya kobe te ntango afingi eko bazana na kata famille libota omena nakorépondre po afingi grand frère na nga nakorépondre po afingi yeye na nga nyonso oyo afingi ya kobe oyaka na ye oye na mobali na ye te natalisi te natalisi mpo monake mwasi mpe yeko bayoka epasi aye na sens meme wera alobango soki tokoswana toswana biso na biso na basala ya nzambe te natie mosala nzambe te natie bongo papa wa kwa papa wa nini soki tokokotana na biso jamais tokotouche bato mosusu ndeti nga moto atusha mama na nga misilolo suka kaka kota ne boloko akimaka monanaka te suka efa kota na boloko ofinganga oyo ofinga excuse na bo excuse biso vraiment esala bien te soki meme yo moko mpenza ezaka conseil balota okeka tendresse te omoni ofinga mobali na neti bible nga nafingaka bato ti nga mpe napesaka bato tension napesaka bato mitema pasi oso bafingi mobali na nga namona ngo normal mponga mosi na nga mpe mwasi na ye nadebaka mpo na mibale baninga te
ozomona asimba na nzoto yo oza mwana mobali oza mpe na mwasi no na bana no na ndako basimba yo akola yo boye soki mobali mo ozalaki sans maîtrise mobeta ye bosaki yango te pwani mwasa motu orespectaki ye mpo aza mwasa motu okoki kobetala mwasi aleki na yo yango osimbaki ye te na nzoto nzambe omona te biakala asala biaka basala na matière nini te parce que nani ozomona aza mwasi mobali aza peti na yo yango omoni obetaki mwasi na ye te osimbe mwasi na nzoto te orespectaki mwasi na ye mais c'est la même chose ye ntango ye afingi kobe mpe aza na mwasi na ye na bana na ye ozomona kobe mpe aza na barelation na ye oba kotraite kobe aza na 3 caleçon yango mpe natunaki bo mobali na aza na combien de caleçon gros plasma emo ayaki te poane plasma mpe arépondaki siko ake mpe plasma te alukisa mpe plasma otana so abanga plasma solo na tv kutu bakoloba na plasma te plasma aza na bamatière ne na tv bakoloba na plasma te nyonso mo ye mavana répondre plasma atinda kaka nde ibutu atinda miss lolo est-ce que ye atinda ibutu ko ibutu atinda plasma wana kala makala mingi te ka awa avant basala video basala na kapela wana ozomona yaka te awa yo répondre plasma yo katuma nde tovanda bona matanga ezali ngai azalaki plasma ayo osala biloko asalaki pa plasma te ameka te pa plasma obanga ngane soki ngai mona ngane mabele pete ekwe faible mpo naza mokie ayo olakisanga ke ye goliath nga mpe alakisaki ngai na david kasi ye goliath nga david nabetika lance moko libanga te moto alali akoyi yo david okwesi goliath nakwesi tendresse nakwesi ye po azwi chimie okweyaki po azwi chimie po neti ngane aza boye bamafinga nyonso bafinganga balobanga na mwasa ya kobeti yakoba atalaka ngai boye na bona eswa atalaka nga bwati eswanga te mpo nayebika eza nango bongo te eswanga te bafinganga ndenge nyonso omoni munoko oyo yango baolinga babetaka munoko oyo asalaka nini okasi aloba yakoba atalaka nga bwati aloba bongo yakoba atalaka nga bwati mais tellement nayebika eza nango bongo te noke fu tala ya prince mafinga plus mafinga égale mafinga ye afingaka bato tendance afingaka bato afinga oyoki na pasi na motema afinga mama na rosi muchopi kizenge ye bafingi mobali na ye kobunda amuta soni te ake funda na parke ye afunda na parke te ade fundinga na parke bonga babanga tanto okoma na parke baplainte combien bato baya kolandisele wana na parke azala na plainte aza na plainte ebele bato batikele mpe na baprivé ozomona moto aye matanga tele obinga nakatake métisi nga nakatake mondele nasatane teke eza ye nayebaka filme ya métisi peta oti poto aye nzambe nanga Celine John mokoba kokanga izine ya bamekap oyo eza bato mosusu babima te bato ebele bakotambola te bato ebele bakolala na bandako babima te nga nakataka filme ya métisi to yaya ali pati moko boye aye matanga ya gabi yakokompatible teatre kaka nti yaya na bango mpona bapembe wana nayebaka eza famille balipati mpo balipati baloka bamétisi nga nayebaka boko ntango natali bie bongadi ola mwana moso azanga mawe na butu makasi boye ngole ekopesa kana elongi peke sikoyo triko nyonso alataki na butu wana na kotoka wana ni ato wana fond de te nyonso na triko wana ozoba nani kasi na tendance moto yakobundisanga ti emise kosila te tokomona suka émission ndeni ozomona onoko ndenge eza bongo aza na osoni te ye afinga saratola motana tata na ye afinga Damian Nyangi afinga bata famille libota asilisa bayamsi nyonso na babino oyo afinga bango mais natali ye na émission tendresse natali ye na émission
Le bébé mambo sur le cas les mots côté pour Gérard grand frère hein Gérard grand frère avec Gérard grand frère ah il y a été Gérard grand frère ya plasma il y a na fini la tête va toi kaleso yo côté mambo talioté tout ça fait non malobi yemoko yemoko bien émission bino na bino famille libota bolingalité on est ba soni comme te lobisa na ngoye wana famille bota to lingana tende so to lingana ete wana ba yamsi ba ngaba tika mbeta ngata mbata so to lingana kite est que tadi ngala pa ko protéger na ko tanga na kata mutuka so to lingana kite yo ko kai ko ya o sala intervention to jemima ibela ko ko ba to teka to mamulu bakata na ya bunana ndeko na eti ozomo ke nenga za bongo azali na biloko oloba te alinga net nenga za bongo atala katalika ka te bato baza ini bato baza bien na ya kopanza bango yango e biloko olinga yango na TV c'est bien vraiment merci c'est bon qu'on a sur émission na biso qui oloba sur les film éducation batala batana ya gadi surtout dans notre fata de film éducation éducation eza vraiment surtout pour na ye une éducation là omona bango baza basala éducation il faut attendre film éducation azwa comme éduquer ah bon tangu ye avandaka abandi na matop to afinga matop tala mwana tala siko ye na dada nde baza mobandi siko obangi mbinga matop wana to manke ye obangi mbinga mamilo to manke ye omo siko film éducation place ezokendele il faut battre l'éducation c'est tendresse à la film akota mana Bellevue télévision ko kasoni te mama kota ta tendresse akota mata la film éducation ba te film eza yanga ata mami parti à mais il faut vraiment ta la film bana ko ba bien éduqué à comprendre ko respecter mama Milo abanga mama étoile abanga mama top abanga papa Serge passer patron abanga papa Alain abanga batona nyonso to bikolo na babanga ba président lobe ba papa masumu babanga bango nyonso to film na pona bango surtout pona bango éducation ba innovation vraiment vraiment est-ce que na théâtre titre ya film éducation ça te na mona te donc je vais mba éducation est utile na vie ya mwana papa chera yebaka ngo mwana tasengaki koya na mokili bapara basangani baboti mwana baadresaka nyama mais moto baedikaka ye voilà papa chéri voilà belle vie baadresaka nyama baadresaka nyama baona te kovanda fanda comprendre mais moto nde baedikaka ye éducation eza utile na vie ya moto mpe na société na biso soso oyo oza na éducation te mpo na église borata na bafamille ya bino borata mwana aza bien éduqué koya te mpe ta banoganga nini boye makambo bakomaka na mire lelo ngo ekomelanga soni mpo na lobango ata na tv mais kala nazalaki me na beti yango sikoyo na tv mais lelo nakoka lisu te kaso te noloko te mpo nini nakomi bien éduqué nakomi bien construite parce que pas mutu moko be femme de valeur apesinga ba valeur ba capacité alingi ba jure atalisinga kabina nga bien koza mwasi ko bala bona bo un jour va na mobali losko ba lakisho makambo wana o banayi ko sala wana bien kaza nga kotisi mulangi waso bi wapi na nini boye bien kaza nga sali boye bien ka kie boye mais lelo grâce à Bellevue makambo wana mwana mnoko nanga ezate pardon comme la soula des personnes au talent napesi bato nyonso balinga nkambo te bato baretenir kaka éducation eye mpona baleza bakuku eye vraimen surtout mpona bango bayeba korespecte mibala baninga bayeba kobanga baparent baninga bayeba kopesa baleki oyo baza na sie na bango respect bayaya baya likolo na bango bayeba kopesa bango valeur yango wana tokomi na suka ya émission na biso ya lelo oyo vraiment émission oyo ezalaki kaka par rapport ya kobetaka mambrane elekaki ndenge ezoleka ti lelo oyo Bellevue bobimisa ye na makambo ebele vraiment Bellevue bobimisa ye na makambo ebele mambo mosusu elekaka oyo bosangala bino oyo bosangala boye
continue no kofinga na no belvi bo finga mais ko tsaka mambo oyo ayebi mutuna makolote bo bimisa na mambo wana Maman YouTube studio tu dis qu'avant bien avant maman YouTube studio avant maman revenu il faut qu'il y a ko bambele le kambu bon YouTube studio et solo la revenu et solo bon tu ko so mbongo awa na ba banque est-ce que vous raisonnez elle vient attaquer ata méga botindeli ah surtout ka bo 100 méga $100 ba giga $100 combien de messages na SD Panama mutu na tindelo giga $100 na mi de la Thaïlande mutu na tindelo giga $100 na imamu international mutu na tindelo giga $100 ngai tendresse mutu na tindelo giga $100 ngai Zuma mutu na tindelo giga $100 ngai MK mutu na tindelo MK dimana mambo ko kwa MK ye na okela ke mawa mambo ko keba na okela ko mawa moko yo oya bien te non ba symbiote mais oya bien te mais keba ba simba mambo lelo bimama mambo na ba dope ok mutu susu oya posa ili strobo mutu opese comment bilamba ba asa la publicité tu beaucoup ça ba modèle ça ba mambo pardon non mambo babiso webi ngade azalaka nde azalaka ezalaki so nasali sortie médiatique bombe grenade nde ezalaki so nazwi micro na tie mutu boye bato botala nga boye linga très bien boye pourquoi Paulin Mukende wuta bainternet bino bopesanga kombo ya Paulin Mukende après sali mpona mituna ngando tobandeko nazalaki soki ata batie mutu micro il faut bombe mokili mobimba eningana baémission il faut esalema baconseil ya bino baconseil ya famille nanga baconseil ya mama Belvi ya bato prince na changer ezalaki mpe soki na bino asala sortie médiatique na ye nayaka mpe nda papa guerre baconseil po batante nanga bakafamille libota bandeko nanga baamikide na bafamille libota mpena te koke bongo te koke bongo te mama Belvi bobengo prince boyeboye te longo l'émission wana po ya longo tsaka émission tutu tosodela bachaine na bato fo benga so bachaine na bato nabondela bango mais soki bolingaka te toyaka kaka na bapoint wana baplace oyo tozalaka wana baplace oyo tozalaki yo mona teke biso toyaka na bomonaka te toyaka na baanalyse na biso normal toyaka na bamobele te mais biso ezalaki ke omona bana yam so afai na plateau mamona oyo bano bocomprendre eza so yam afai na plateau abandi korecadre edo ozala guerre mais si botali yam lelo a changé ndenge azalaki a changé même Modirba a changé même Saratola ezalaki so afandi babandi korecadre bomona Saratola a changé bademere babiso tu wana me baremi bomona baremi basala basorti de fixe par rapport ni Belvi azoyoba te boye te tozoyokaka mpe Belvi yo mpe ozopesa biso mpasi motema malamu na yo oza nango bato bazoyeba yango te bakongosakana na faiblesse na yo bato bazoyebaki motema malamu na yo wana te bakoprofite na faiblesse na yo po ezalaka so baye tokopete eloko koyeba yanga bolongola émission o te boye te bato bayebaka wana te bato bayebaka wana te soki motema malamu na yo ekomi koleka mère abeta biso na okara mère pardon na bonde beta biso na akoka te eza ndenge na ye te beve eza ndenge na ye te lobaka mpona bongo ebele oyo omona so obetinga kara na oyebi est-ce que bato bakomprendre pourquoi kirindika balongwa pa Belvi bakokosupporte Belvi te na sens fi Belvi akolongolisa bango baémission ekirindika wana c'est pas bato moko boye so bafandi il faut bafinga so bafandi il faut baza boye so bafandi basala émission il faut ekende boye Belvi siko moment to andesa bango yango te so bango kofela bango po cher bango kotela bango mbongo il faut bainsulte so oneke awa eya bien te bandi kolongwa moko o kuna mura alongwaki kuna malika alongwaki
okuna boya longwaki kuna alongwaki okuna boya longwaki balongwe moko ti bake kosala click na bango bake kokutana bango na bango ekiri ndika bake bina basali bloc na bango po Belleville mpe apermetaka mabe te buzoba te Belleville apermetaka yango te yo bomonaka ekiri ndika bazalaka su pembeni na ye te apermetaka yango te apermetaka yango te bokeba c'est bien merci tokomi na suka ya émission na biso merci na yo Bianca ndenge odispose ta na yo ndenge opasaki vraiment na plateau na biso yo vraiment merci na baabonné to obolingaka biso baonon bosabone te bosabone massivement internautes partout dans le monde vraiment merci na bino ndenge bozo continuer kosoutenir biso koconsommer biso kotala bavideo na biso mpe kopartage mpe kokomate mpe kolike ya bino Prince Luamba nalo batalo ba talingala palobaka lobi ekoleka lelo